www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epila, moto epila na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele. Fidèles internautes, merci de nous retrouver partout dans le monde. Merci également pour votre fidélité sur votre chaîne YouTube informative Poto na Poto, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Nous sommes également sur votre site internet www.potonapoto.com. Merci également à toi, la mine de Vomosoro, le Big Boss, parce que grâce à toi, nous sommes opérationnels, nous sommes suivis partout dans le monde. Alors, ce jour, j'ai un réel plaisir de recevoir pour vous, lui, je l'appelle affectueusement Kulutu, à la personne de Charline Pakalingomba, administrateur, directeur technique au sein du groupe Latim Ouattara, l'orchestre cher, à Héritier Watanabe, messieurs les chanteurs, la Poulga, si vous voulez également. Avec ces messieurs, on va en parler de la musique d'Héritier Watanabe. On va faire aussi des analyses concernant des actualités qui nous attendent. On va parler, bref, de la musique congolaise. Mais l'orchestre était à Angola, présentement l'orchestre est bel et bien à Kinshasa. On va faire aussi la synthèse des trois grandes productions qui se sont passées en Angola avec ces cadres du groupe Latim Ouattara, l'orchestre cher à Héritier Watanabe. Mais avant d'y arriver là, laisse-moi remercier les patrons de ces sites, la mine de Vomosakol, parce que grâce à toi, je suis très bien pondéré, ainsi que sa femme, Flossie la belle des belles, la première dame de Paris. Et je remercie infiniment l'éternel code mondial, le seul et l'unique code Yambokaya Willy Moucheni, via Petinae, et Fondation Willy Moucheni code mondial est déjà opérationnel. Merci infiniment à toi, l'homme à la trousse de survie, Gisles Sadi Simoko, l'homme à la trousse de survie, et nous vivons l'époque de DJ HB, professeur de la musique à Paris, Henri Boketu. Merci beaucoup parce que tu es très opérationnel, très tonto Dianzenza les bourgeois et mon ami personnel, Lissi Balingi l'international, il y a Benamondia, il y a Viena Bissodi de Willy Miassi, ainsi que Nicolas Kaya trop d'avance. Alors, Kenim Boumba Arme Lourd, l'homme de double Rolex à Nord, comme je l'ai dit tantôt, je suis bel et bien sur votre chaîne YouTube informative, Poto na Poto, ensemble avec mon invité de ce jour, à la personne de Charline Pakalingomba. Salut déjà, bonjour. Bonjour, Prince Bakali. Bakali Prince. Alors, partout dans le monde, tout ça na Poto na Poto. 2018 a bel et bien commencé. Et M. Libosona Yambayo encore na site Nabiso Ozala déjà habitué, moi na palais. Na nengi ya site quoi. Vieux à palais, moi na palais. Na ba habitué, vieux à palais. Moi na palais, zo manette kaka. Mais na sur grâce pour depuis 2018 et bandit depuis 2017 et coula évident non na lobate. Bon, na ça ni na full la paix image na paix ça peut na poto ngo poko loba eza kala to bato bayoka bana mikili bana Paris bana Suisse bana Bela bana Hollande bana Australie bana Panama bana wapi partout bayoki nga kala bambote belé na balandi ya poto na poto bambote belé na boss na bino bambote belé na ba famille bambote belé susu na mokonza mboka o aza patron nanga la Poulga moto na tembe bambote belé na mama mokonzi ya moli mama sese bambote belé na balandi nyonso tu ya poto na poto Lingomba pakaye à centre vivant na lobate bon bozui sur occasion n'engeza boye déjà ba TV na bino na poto zo sepela pour au moins na kate parole te par rapport no bengela mokonza mboka au moins et transversalité ma bate belé mité ma bate belé mokonza mboka ni bangisa mwa mingi pourquoi obenga mokonza mboka bon na habité biso za ba spiritas biso za ba tout mona ka lobby biso za bato yo tozo mona lelo te biso za bato yo tozo mona fitir pour te vivre na molimo na mosuni trote tozo vivre na fufute na lipate tozo vivre na molimo o comprendre toza bato oyo toza na mokili mais toza ya mokili te o comprendre yango wana tona ba mokonza mboka na ebitina
bato tout bazoleka bato tout bazosila bato tout bazokende mokonzi ya mboka moto akogere na bato bakobima lobi comprendre bato bakobima lobi moto akogere bango mokonzi ya mboka na vitesse soki motema ekoswa soki motema ekosala nini eza kaka normal mpo motema ebandi koswa lelo te banda koswa kala congolais toyebi te congolais kaka bongo. Merci beaucoup. Là, c'était qu'une parenthèse concernant ces noms-là de Mokonzi Mboka qu'on l'appelle héritier Watanabe, mais c'est les chanteurs. C'est comme ça que moi je l'appelle affectueusement, mais c'est les chanteurs. Alors, parlons à présent des actualités des 3 grandes productions de l'artiste Missé, parce que l'artiste était en Angola avec tous ses poulets, avec tout son Latim Ouatta pour 3 grandes productions en Angola. Comme vous le savez très bien, alors je suis avec un cadre, l'un des cadres du groupe Latim Ouatta, l'orchestre chef à héritier Watanabe. On va faire des analyses, comme je vous avais promis, avec lui. Il est mon invité spécial. Et merci également parce que tu es très attaché à Willy Moucheni, l'éternel code mondial, via Petit Naye. Fondation Willy Moucheni, code mondial est déjà opérationnel. Et je remercie infiniment le patriarche Georges Dikouma. Merci beaucoup. Lui, il est à Paris, précisément en France. Georges Dikouma, le patriarche. Et mes très sincères remerciements à toi, Trésor d'André, la potée Angos la d'or. Babi Nandenge à Paris, on a salué Moko. Ceux qui n'ont pas à Paris, on a référence pour on a besoin de ceux de visage, coiffure, hommes et dames. Contactez toujours Poté Angos, la main d'or. Ça toujours à côté à Trésor Dianzine, à Tonto Dianzine, j'allais dire. Les bourgeois, Tonto Dianzine, les bourgeois. Alors, comme vous le remarquez, nous sommes dans un très bon cadre. C'est un salon de coiffure aussi également, des Castres de Suzerland. C'est tout justement au quartier prestigieux, bon marché, référence. Terrain Olsen à Barumbu, sur l'avenue Kabina, c'est là où nous sommes. Nous vous retrouvons. Venez d'abord, vous qui venez pour passer de bons séjours ici à Kinshasa, je vous recommande de bien vouloir passer ici pour des soins de visage et des très belles coiffures ici au salon des Castres de Suzerland. Alors, comme je l'ai dit tantôt, je suis bel et bien avec Charline Pakalingoma, ancêtre vivant, si vous voulez l'appeler comme ça, parce que on l'appelle comme ça. Alors, Charline Pakalingoma, voilà, in Angola, pour 3 grandes productions. Les actualités, tout manque pendant 3 semaines. La production ne s'est pas ça. Bon, on Nzambe le kaka kitoko. Otali ngote, bino net, bino ozaba presse. Avant question, mais là, monsieur peut déjà yo mona bilili yo monaki Atlantique ou chez toke mabord ti 10h chez to zongi alvalade di jamais vu. Commentaire exact biso ozana temps ya spiritas. Oyo pesami pa Nzambe eza makambo ya kokomantaka te. Eza makambo bilili elobaka. Ozo comprendre ba concert to eleki bien na ngolo ya Nzambe. Makambo tout ezoleka bien na ngolo ya Nzambe. Prince Bakali makambo oyo na lingolo bela esu tali boso micro te po déjà na prometaka. Boso ba micro na bino déjà na loba na pesa la pe bato ba valga makambo to zo na maboko. Bato bele bachaka tembe na lelo yo makambo za na maboko. Lelo yo atosali featuring na nani. Mais c'est plan national, international. Biso bato za na makambo. Bato bazo beta te. To bimaki na kichasa musique ezalaki te. To yeto bandi beta. Vous comprenez? Musique eza na temps. Musique eza na temps. Topé satan na temps, topé satango na tango. Bakulutu bayemba bayebaki tina. Commentaire exact chez ou nyoso to legaki bien na producteur ye moko bengisaka ba orchestre bele ba groupe bele kuna na Angola ayebi ke la pulga moto na tembe ya blagité. Mais au moins production na mino ya mabor wana bobanda concert 22h jusqu'à 9h du matin. Et ça là pour nous prouver de quoi vous êtes capable. Depuis l'Angola a été Angola, moi personnellement na yebi no production ndinga nesa manante. Et deuxième volet la question na toujours la même production na ya mabor. La production mingi betem na 2018 l'artiste Missé congolais mais ana Missé monte bete de 22h jusqu'à 9h du matin. Bo bete pour que vous prouver que non Angola 2018 binonde bokene avec objectif avec détermination. Omoni bana mabor baza bato bazaka trop agressif. Comprendre? Baza bato balingaka ndule mingi. Baza bato balela la pulga.
Tout le monde est tout bando bêta, tout à 5 heures. Batou baotari de gauche à droite, de par-ci par-là, bas transport. Poto, ils ont 4 place nous le bêta, mais ils ont 4 batou il faut babi mama kolo musika. Et on te valité. Tout bêta on tient 9 heures pour faciliter mon tout. Tant nous les aussi là, abima calme, à kende calme, à transport calme, à la protéger. Que nous les si là qui mon tout mozo bima la chaîne, telle la nini. Et là, on va vérité, et ça cadeau ya bana mabor na ba meloman tout. Ya la team wata ba o balingaka héritier Watanabe. Là il nango ka cadeau. Et ça il nango cadeau. Et là nango tembete to la kisaka to za capable te, ba capacité on a déjà ezalaka. Partout to go beta bongo. Ana kini to beta bongo. Ba place tout to go beta bongo. Et ça il ka cadeau moko boye pour te protéger. Méloman na biso ba balinga la bonne musique ba va se déplacer qui ba passer par là pour na otala mokonza mboka ba kozonga te na ba forme moko boye ezaki bien te. Alors on a très vite compris que notre production les gars très bien comme l'a dit lui c'est Charline Pakalingoma ancêtre vivant appelé autrement administrateur, directeur technique au sein du groupe Latim Ouattara, l'orchestre cher à Héritier Watanabe. Donc, lui, il est l'un des cadres de ces groupes. Alors, tu comprends déjà que non, la production et les cas très bien, en bonne et difforme, mais au moins, des voilà in Angola parce que bino ne besoin habilité à informer biso. Concernant les musiciens congolais qui sont par rapport à boyoki la kipé, par rapport à boyoki rendement. Polémique, il faut la loyal et ça la nanga mabete mais ndenge boyoki la ki masolo pe beta maikuna concernant l'artiste miso ba beta ikuna avabino l'artiste miso nani ba markaki mais na ndenge ya koloba déjà excusez ngana me kokata parole est-ce que biso to kolobela ba groupe mosusu soki lekaki soki zapata punya soki esalaki nini to kolobela ngote hein biso tozaka bien placé pour nous la team Wata. Moi les soleil beta maité non en tout cas bateau ba yaki en tout cas ba ningisa yango là tout ba ko ningisa te pour tana bango ba ko beta na bango musique bato ba ko ya mais ko ningisa yozala te pour bazana makambo lisusu te makambo ezali yo piscine alvala de la forêt ba dinda na ba mai est-ce que pour muta dinda na mai ya sukola na oki posa o sukola ezo senga makambo ezali botika polémique na vient na biso na pekisa rabino vieux déjà va vieux au aboti banebele alakisa de quoi il est capable. Vous comprenez biloko tout ya kati ya nzoto déjà bima. Vous comprenez biloko tout la so pe papa ozo bota bana ba ozo boté na yo boté zo lemba. Ah boté dimne oki papa na lobara. Boté dimne oyo ka père alobité ozo mona bana te kitoko ezo kende pa bana. Soki tozo solo la bolongola makambo ya tokofanda te na makambo ya vie na biso botika yo namoni kuta otosala eloko moko boya nous le Congo wana on va parler sur ça tosola azela ne biloko ya bongo ndule te ndule déjà kufa. Merci beaucoup, entre parenthèses, concernant l'artiste émissaire Ranson aussi, parce que c'est l'un aussi des artistes émissaires congolais qui se sont produits en Angola. Alors, après Angola, Boye Kinshasa, Bokani m'a beau côté. Bah, concert, bah, production, ils ont continué toujours. Charline Pakalingoma. Tobeti dimanche, na Forest comme moi, na Freebox. Na Freebox, yo, zala ki omona makambo lekaki. Le 17 Tobeta. Tobeta na métro ya Ipen et pas Moïse. Le 17 mai. Le 17 mai Tobeta. Musique eza musique. Musique eza na ba forme nango peza na ba lolenge nango. Vous comprenez? Toko sala la polémique, toko sala nyonso tout mais so za na makambo te makambo eza te. Na loba trop na ba micro ya bato ya forme na forme na mona ba question onde yo na loba kana yango yaka. Vous comprenez? Mingi tolobelaka ndule, mingi tolobelaka misala, mingi tolobelaka oyo toza. Team Wata makambo, team Wata G, team Wata évolution kitoko. Ba petit tout ba komi ba banquet. Au monalité ba mécène nyonso tout. Baza déjà inscrire na banque moko boye
bango nyonso to bakomi na babanquier na bango bazogérer bango mpona nini mpo orchestre eza na nivelle moko boye. Mais point d'abord merci parce que soulignant déjà ils ont critiqué batebele baolobelango toza sur le plan musical mais stratégie ya ko bancariser ba personnel la bino ya groupe la Team Wata idéologie wana euteli wapi parce que depuis toyebela ba vie na biso ainsi que génération ya mikolo idéologie na vraiment pour na pencher na yango beaucoup plus c'est un peu très difficile mais tout moni la Team Wata ina nena ndambu déjà mais ba personnel tout bancarisé. Eza makambo orchestre eza ya bentelo orchestre etambola na musique eza entelo ezotambola na ba personnel na bango baza bentelo orchestre ezotambola na ba muzika na baza bentelo orchestre eza géré par ba entelo ba musicien to ya la Team Wata ba la bentelo baza bentelo soki baza 20 baza bentelo c'est que deux wana bazwi grâce ya ozala protégé o comprendre bon yango wana kozala bancarisé yo ozoloba wana eza o critiquer soki ndenge nini te na critiquer bato salaire elekaka bongo na virement bancaire nde makambo ozo comprendre virement bancaire nde makambo virement bancaire nde lisolo tokofanda baboye te enveloppe akaki eye bakomobenga bino na bakombo mambweni o présent ozwi te yo moko leka kaka na banque obeti code mondiaux beti ya Willy Musheni te ya Willy Musheni te code mondiaux na yo ya G na ndenge omaska otali bilili obi eleki to eleki te olio milelaka nayebi kolela déjà que ya Willy Musheni te turo azozwa grâce na otanga kombo na ye na ndenge mpe ya propre po aza mpe vie oyo asepelisaka bato tro abundaka mpe aza mécène parmi bamécène bajournaliste bachanteur musicien ebele badanseuse ebele bafuta mpe balar palin nde ezotungisa me abeleli Musheni afuteli ye mpe palin c'est gaza mécène abundaka na osola na ngai bien na émission okobanga no te. Merci beaucoup Charlie Paralingoma ndé na présenté qui on a sommaire na ngai oza parmi ba cadre ya groupe la Team Wata orchestre cher à Héritier Watanabe oza vraiment cadre mais comme on a ba membre influent sous auto ebela pe au sein du groupe s'il faut citer les noms à la personne de Killa Bax ou Azalaka proche et puis membre influent aussi au sein du groupe départ naïe jusqu'à présent batebele babenga inga babi mais Prince Bakali Killa Bax akena po batu muso ba passer la confusion ya yo Killa Bax na Charlie Mobutu personnel bino misatu wana ba mona bino neti boala les trois jumeaux alors départ naïe et lobisa moi batebele c'était dit à quoi Killa Bax a quitté groupe la Team Wata bon volonté à moto au moni ne toza na salon d'accord ça de Castro ato yebi suki ndenge nini yango ata yo moto kangaka suki lokola nzambe mais so olongwe salo ekufa te salo esalaka effort et couvrir vide no wana mais lobi te ke salo ekokufa Killa Bax aza frère na biso aza lin ya bafrère oyo bazalaki mpe valable tozalaki na ye mais kolongwa na ye ezala nango polémique te pour mosala moko te Killa Bax abanda kosala bato baoko kosala yango te mpona okóma na dynamisme akóma nango eza mpe facile te azalaki mpe orienté azalaki mpe encadré ayaka kokuta makambo mpe eza ayaka kokuta la Team Wata ebandi ayaka kokuta makambo oyo ozomona wana na kombo ozotanga wana ezalaka bongo te makambo wana azwaka yango kozwa mpe ndenge nafandi na chaise awa ifo nalobela makambo ebele ya ndule nakosala polémique ya Killa te eza polémique te éclaircissement par rapport ya départ na ye Killa Bax asali chemin na ye amoniki nalongwa na ndule nakende na monde ya omnisport ocomprendre akomi ne kogere baballon akomi ne kogere baballon mais ntango oke na monde ya foot okogere nini
mais ça bongo azo gérer ba botine ba nini azane conseiller sportif. Vous comprenez? Pour conseiller entre nous, ensemble avec Bateau News partout dans le monde. Nous sommes bel et bien sur votre chaîne YouTube informative, Poto na Poto, une chaîne internationale. Est-ce que conseiller, il y a président Mobo, il y a association, il y a club Mobo, il y a football. Est-ce que conseiller n'a pas géré Botine, ballon? Tokende. Conseiller, il y a président Mobo, il y a association sportive. Pour ne pas gérer le ballon, il n'y a pas de farès, il prise, botino, botino et fungwama avant. Ce qui me parle, quand il me botino et fungwama. Azo gérer. Net ingai, lingoma paka, nazo gérer ndoule. Na gérer ba micro, na gérer ba nini, na gérer musique, na gérer tout. Là c'est bien de bon ici, mais c'est comme si on sous-estimé. Azo gérer ba ballon, azo gérer ba botine. Na monde est lobeli. Na aussi sous-estimé na nini. Azo ça la vie na ye, ba chance, ba bonne continuité na chemin na ye, makamu na ye to boakeli ba fleur tout. Akende. Mais aux abalé Afrique. Et ça balle été au net ma PSG banane était ça balle Afrique ba pression pour tout banginda té au peu joueur a okwe ya lokola eloko mususu joueur azo sila lokola eloko mususu to bando tanga ba joueur o ba renia na mboka o wana ya kala pour la génération général kutu ya seconde vraiment baza na bango na biloko te tala kota la balle nde otala bango na TVT oh mamale te mamale azobeta dame kuna na sanze te soki wapi oyeba succès mamale asala eza succès lelo te po toyebi ba génération lelo baisama bavanti makambo entre parenthèse kolanda mbongo ya bongo te biso oza bato tozalaka na bango biso oza bato toyeba opese monde omoni eloko oyo ya yo omoni soki oza na fabrique na yo eloko oyo bandi na pasi ya famille quelque soit ndenge nini il faut luka kaka o arranger rien n'empêche le mosu avec émission na tosola na kila bax tosolaka le mosu mpe na bachombo topesanaka nini lokola ye aponaki chemin na ye gloire à Dieu motu moko te ya kolobaki okila bax faka azala kaka te so akei bonne chance biso balingo mapaka toza est-ce que ngai lokwa naza awa na olinga vide vraiment moko boye to eloko moko boye bakisa banda kosala esalama te eloko nini forme moko mpe ngai na kolongwa bato baotalaki paka azalaki boye mwa vide wana ezomonana me baosalaka tu babomango ocomprendre conseil sportif ya nini moko boye c'est bien tokoma comparer te tokoma osala polémique te moto aponi chemin na ye oui gloire à Dieu ya continuer merci beaucoup na boulot mais le mosu na bapale tokabwani te aza jeune garçon aza responsable aza parent le mosu amoneke côté na biso azofutama te. Mais au moins pour que tu clore na point na bokabwa na boulot mais na ndenge ya ba famille bokuta na boso la kabosala en bon terme ya ba frère na ngai yo mo kaka ngai nazolobela nga il y a eu combien de personnes sur la na bango bien tidelo comprendre ngai lingomba paka na koki ko envier kila te na koki ko ina ete na koki ko boya ete na koki pokaka alongwe atiki biso aussi longtemps que l'on na ye mo pe tonga otala na sima groupe ezomata groupe ezokola groupe ezokoma bancarisé salaire ezoleka na virement bancaire groupe ekomi na ba passeport biométrique te ba passeport du travail ba passeport du travail et dans le niveau il y a ba biométrique et l'équipe biométrique musika déjà le papa ya biométrique passeport de travail c'est que viser le pamba
Alors Charline Paralingoma, to clore pour la poana concernant Moko Azalaï Moko Nabino à la personne de Kilabax. Parlons à présent de l'artiste musicien au bateau Belé Baébela qui est en très bonne relation avec l'artiste musicien Héritier Watanabe. À ça là, il y a dédicace dans Opus Naye, Héritier Watanabe également. Relation quand on a héritier, héritier va au rôle à papa. Si sa question, papa, voilà, la question est celle-ci. À la personne de Fabregas, Maestro ainsi que Héritier Watanabe. Pendant que vous étiez en Angola, Fabregas à l'école à TV, parmi les bons chanteurs, la musique a bien abouya qui batia Héritier Watanabe na Rana Bango. Qu'est-ce qui se passe entre l'artiste musicien Fabregas ainsi qu'Héritier Watanabe? Bon, mon Fabregas a frère Nabiso, Aza. Na âge à petit nanga mais avait déjà moto azo gérer bateau aza président un groupe azo mérité moi ba respect naé mais ce qui a ignoré que batia héritier était eza pour leur mususu ba meka ko tchaeka te ko tchaeka to longolango parce que michama de aka te eza betaka te eza ko azo luka ba tchaeka bachaeke panani mokonza mboka chaeka abando répondre ye po ye pazwa makambo poko kanza te ko beta disque non na bar réseau beta nde so cheli baya bato ba osukola ba oya te Fabregas oui c'est bon c'est encouragé a osala ba titan travail na ye a obimisa ba disque ne banzembo zo betama mais ko sukolisa bato na ndako na bango ba sukoli ba bitoke musique a Fabregas a la capacité wana te. Il y a des albums, il y a de comprendre la capacité à des albums, la production, la concert, la niveau en exact. La showbiz a plein à craquer. Motuté a tondi sa showbiz. Kofi Kuta Kokite. Et bon, on Fabregas, c'est l'Inzanza. Tant on fait à Kokite, faire na live à Kokite tondi sa te. Et bon, on Fabregas, c'est l'Inzanza. Oh, il y a tomate vraiment. Ah, Kokata. Mais au moins, qu'est-ce qui se passe à ce courage on a à la télévision, on a bien Héritier Watanabe. Monoko ezaye, monoko. O ngana oloba. Monoko ezaye. Soka boyi. Yenga boyi. Mais na wata président mokonza mboka leke na sha musika, na mo ebiga wata leke na sha musika. Omoni musika ya musika. Fabregas asala la comédie musicale. Comédie musicale? Oui. Comment ça? Mais il pose un chroniqueur, Olanda Gotala. Il a tourné, ça va être ça, partout dans le monde. Alors, ça la comédie musicale, comment ça? Il y a ça la comédie musicale. Ça comédien? Chanteur par excellence. Fabregas. Azanani. Et d'accord, Banzembo Simbi Nango, Pessi Nango, Tangwa. Na niveau nanga ipe bona ko fanda te na lobela makambo ba Fabregas non to so lobela ngo parce que bo ala ina déplacement yo za cadre zo représenter héritier a lobeli kombo na bino niveau nanga ina ko fanda la te na lobela makambo ba Fabregas Dieu m'étant parlé et o lobela pesa ministère azo sa la fierté ya mboka ngai fona beta ka bar likolo na niveau nanga ba question na il faut kutana na ba Diego Milito okutana ba mishka ngandu ngani niveau na nga so eloko moko boye jiba lobi nde na ko répondre pour niveau na nga yango wana et jiba ko loba te parce que héritier d'abord mo benga héritier mpiana soki wera lobi niveau na nga yango wana wera niveau na te Charlie soki fali a lobi niveau na ngai bato na ko répondre ba Fabregas te ba Fabregas baza manzanza baza na ba niveau ya ba Diego Milito a répondre bango bana ba niveau ba mishka ngandu bana ba niveau kuta ba Olivier raté Olivier la ko gérer Fabregas facile ozolo belango na concept nini nazolo belango na concept ya nivel ya makambo ndule pourtant mokonza mboka bando betisa nzembo na bafle Fabregas aza na école na matete wana toyebi siko tonga olinga bando minimiser ngai siko na hôtel niveau na ngande na ebeli ndule pour nga ba camarade na nga ba connaissance na nga baza ba patron ba millionnaire voilà sur le plan musical bato ba gérer ndule o lelo ya Congo baza ba camarade na nga ya koyeba na boye
yo comparé faire na Fabregas nga niveau na nga na otangelo yango wana ka jiba kokoloba na ye na telemi mpo na lobela weka kokoloba na ye na lobela ba Fabregas te sotango to sote page Fabregas azali nzanza akobeta wapi omota koma obimisa banzembo ezoleka nango lokola ma lobo kaka lobo énergie kaka sauter page chance na Fabregas a continuer chemin na ye na ngolo ya nzambe ne bapesi ye mwa makambo wana moke agerango asalela yango bien mais mpona kolobela Fabregas niveau na nga te soki ozwi chance ozwa badiego milito olobeli bango comprendre mpo ngai deja ndenge nalukaka na bapoka cha masunda leader timambote ya ileka Mireille balingaka te naloba trop sur makambo mosusu ya bafertilité Willy Gabana bomolo Gabashu pembe eleki pembe fukamisa pembe domina pembe plus que peinture ya pembe nesangana kaka na rose pembe ya naturel pembe esangana na rose se komoni mbebo rose okomona mpe makila rose na pembe Willy Gabana blagi te mabala ekufi ya bomi mabala yazoboma mabala plus que ye aza te meilleure femme mondiale Willy Gabana partenaire officiel meilleure femme mondiale moi je repousse à na soin. Merci beaucoup, c'est Charline Paralingoma. Nous poursuivons l'entretien ensemble. Nous sommes bel et bien pour vous qui venez à peine de nous suivre. Nous sommes bel et bien sur votre chaîne YouTube informative Poto na Poto. Je suis bel et bien avec Charline Paralingoma. Lui, il est cadre au sein du groupe La Team Wata, administrateur, directeur technique au sein du groupe. Charline Paralingoma, partout dans le monde. Attention, j'allais dire, ils ont soutenu. La fois passée, tu avais parlé de l'artiste Missé Wiranson au Bino Bozalaka aussi. Personnel naïe, bien que Bozala chemin à Bino, bon va déjà, ça continue au groupe La Team Wata. Il y a 2 jours passés, l'artiste avait lancé sortie officielle. Il y a association naïe à nous les Congo. Il y a beaucoup de gens qui se disent, qui se posent beaucoup de questions, que l'artiste a commis dans la vision, il y a aussi la politique. Artiste est vraiment pour la musique, à comment Tikango déjà, moi à côté. Et n'a posé question là pourquoi. La fois passée, quand je t'avais reçu, au Lobela qui aussi le problème de Wiranson qui est vieux APMA, musique et aussi Malissou na yété. Comment on a sous lancement et à association Wana. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Tu as l'idée par rapport à ça? Association Wana, nous le Congo, les lopins. Lancement officiel nango c'est la avant-hier. Et là problème te mon vieux na lobi te vieux akoka musique te na bika vieux apema pour makambu oya sala ils ont prouvé déjà de quoi azala capable. Oui, c'est la question opema. Te il faut pema. Ba niveau ba vieux il faut pas mobeta a beti ndule moko 2 ndule 3 ndule na année. Nane ya Josa ku babeta bongo te boya beta na année. Ya Josa comme le club d'amis. Boya Kofi Olomide. Mama Kofi bazo forcer. Kofi azo forcer pour na motema mabe. Bazo lingo tika bâton de commandement et pas bateau bazana en énergie solidité. Pour na le ba Kofi azo forcer est-ce que nazo kosa? Pour rebeta album ezo simba. Nini simbi tangela nga kombo album nini? Yo album a Kofi simba oui bangote. Album n'a posé la question, heureusement vous posez la question. Na lobika. Yo album a Kofi a bêté si. On y attaquant c'est simité. Ah, kaka combo to yoki, poso la lobby to yoka combo menzembo nini simbi. Est-ce que Kofi a lobby loko le ina percé? A lobby ni attaquant si bato wa ochaka, mais e simbi wapi? Nzembo nini? Kofi, Olomide a bêta. J'aurais la question par rapport à Wiranson. Akutane na petit ou animateur na Lubumbashi. Kirikou. On m'a dit na Kirikou comme signé. Alongwa na e. C'est l'hôtel ga via Zara Kofi. Mais ndule yangote.
Par rapport à question il y a artiste émissé Ranson ou azala ex patron à Bien a commis mutu il faut ça ba œuvre à bongo. Et là ba bon, ba œuvre politique. Et là ba bon idée à bien ya ko bandeni ya ko créer ba fondation, ya ko créer ba association, ya ko créer makambo. Et là na niveau à vie. Il faut pas payer maka. Comment Yusundo ye mona iteka utaki kozala soki batiaki so na ministère nini culture bonde nini iteka bavie na biso mpe bantone na makambo basali bakozwa ata poste ministériel moko boye bapema na bango bafongola mitema aka mapinga ayebi makambo ostomi aka mapinga utobuka Luanda akangi Luanda na maboko mapinga aka Fulek le général puissant mondial Régine Lunga Maman présidente mondial voilà ma partenaire Timambo ta poche junior poche médio millions d'esprits gay Kamol les designers Yazola Tissamonde États-Unis na maboko Timambo te ya cambelisation ya Campbell bango bato basimbi États-Unis na masalanga Mustafa Kobange comprendre obe mandoki la na Panama bango bato basimbi Paris na masalanga Tripazé na masalanga Florane Alisa. Par rapport à la question tu peux comprendre nini concrètement pour na Ranson vieux balancement ya bongo de vieux faaki a boulé depuis kala faaki a boulé apema na ye apema Yangwana bino bo comprendre tout ça toujours na kata question na tout ça toujours na kata paramètre là j'allais dire yangwana bino bo comprendre yango beaucoup mo zo même ba musicien ya wenye musique maison mais na pire esprit ba tout ya lobela moto na c'est ça question na ba tout ba lobela babi ba musicien o bazo ta groupe wenye musique maison mère ndenge bazo ya la team wata wana normalement bo zo bango pe na moité parce que et créer polémique entre papa na moi la sur le plan musical papa ba musicien quand on parle de Ranson titre affiche ya combo ya Ranson est trop grand musique n'est si la mais titre personnel ya combo ya munene ba musicien bazalaki ba ignorant quand on parle de maison mère bon ba ka makambo sala ba fiki ne bukana ba nini bon ba kanza ba ke ekutango tomba ke batali ke ba faire nde ba bongana ba wenge ba ke ekutaka makambo yango eza te yango babwaki misu de côté baotalaga makambo nde la pulga makambo nde mokonzi ya mboka yango bato bazoya eza lokola basalon soki salon na bino esalaka nango bien te eza arriere te efutaka bato bien te neti de Castro ya Switzerland banda bilonge fanda na salon amona voyagaka na bimaka na okutaka batravailleur ya salon bachangeaka bilongi te na DJ bazalaka kutu babinaka me na okuta DJ aza kaka sere de Castro 10/10 ebongo soki olongwe no na salon moko apata punya ata bakota bakabamba oye kokota awa. Est-ce que c'est un problème? Alors, Charlie Paralingomba, par rapport à Ranson le Beliwana, mais si on peut comprendre le pouvoir, il y a musique, la clau, il y a la minute, c'est héritier Watanabe. Exact, il y a héritier l'équipe à tout. Mais, héritier, nous avons un bâton de commandement pour l'instant. Les plus sollicités. Les plus sollicités. Tozo Betato, Tozo Monana, employé à groupe, très tranquille, baza stable, hein, aux net liboko boy, IST. Na otambo na IST na liboko. Wani montre la tu as pris IST. IST. Équivalence na franco, na dollar euro ça quoi. IST, yo beta machine IST. Et na tunika pona bateau sur hôtel la biso ba quoi. Mai po comme amne ati na ki chase ba. O sumelenga bien parce que alati elo alati bateau ba hôtel la biso partout dans le monde ba connaisseur ba ça partout. Plus eza mading. O eza marque anglophone. Yango mona la on a droit. Tout le monde na la télé ngote ba $5,000.
Oh yes, 5 000 au tchamba mbongo mike, 5 000 ozanga mbongo douane. Il faut que ça mbongo bien. On comprend? Niveau ya la team Wat, eza niveau ya ba orchestre mosusu te ya ba pata punya. Oh ba administrateur ba vivara net kaka ba fait dodo ya okabola mbeto. Tu vas faire dodo te ADT Akim pour les international Sankara voyage avant ça makambo. Omoni soki makambo ba dossier ba ADT ba Sankara déjà na silisango. Tu peux ce exemple parce que bino ba vivara net kaka. Net moto ozwa soki logo la forêt. Dino. Azozwa vi na boulot na ye. Omoni bazopalola TV. Vi na boulot na ye. Eza neti Sankara te alembula basapato ya bato. Abelela bato, apupola bato basuki, apupola bopozwa vi. Wana le passé. Ah, babanaka na le passé. Totala biographie na yo ya vie. Outi wapi poko ma wapi. Ezaka bongo te. Ba le passé ya bato yango pende pesa rasoni te. Mais Sony wana pe osala recouvrir yango dans le présent parce que c'est-à-dire Sankara aujourd'hui a commis l'international na ndenge ya France avant ça makambo. Eza problème était France ezane logote. France ezane logote. France ezane logote na ana bato badaka na France petit nanga Patrick Binda afandi sa France. Petit nanga propre Chuchu Debord azaka na France. Obi combien de personnes au bazoki mapoto po ba kofungola ba ferrao. Mundela kangatu yo kasi Sankara ndenga lingaka poto akoka kotika poto ya na Afrique. Na poto ozwani. Na poto. Tika ba masolo na bino bobetaka Sankara na deta ki puitile la zalaka na poto. Azoluka mukanda na azuite. Atita so mukanda te. Nano te. Yekuta ze loko te. Yezo na bengika yekuta soba saka na bengika na chombo Renata. Petit tiers nanga mutaboko la na palais. So na bika Renata le jette-lui dehors na minute. Babwaki ya dete libanda yekuta lipa. Ala na niveau te. Tangata Sankara. Omozo tangi Sankara na omona ga Sankara, c'est un frère. Mais ADT wana yona bo poste moko à ça administrateur directeur technique au sein du groupe Wenge Musika son mère est un groupe influent aussi. À ça collègue na yo besoin même titre na ye. Et mais à ça le moins avancement par rapport non parce que ça international ba France ba poto qui na pas France poto et le Bénin poto ga ya poto tala swego eza tala solo na pesa. Eza niveau ADT yo mo tala bien est-ce que ADT na catch na montre na tiche na makambo oyo na poto te na ko poto te yo ndem to mona la poto et ngate na poser la question yo niveau na bino na ba ADT za ba poto ngata ngana luka stabilité ya vie ozo luka stabilité nos a stable Charlie par na stable oh yo mona wana mais nazo luka stabilité ya vie na créer ba entreprise na créer makambo ebele nga za na niveau te longola makambo ba Sankara longola ka bango tu basila baza parmi bato bazolinga ba enterrer ntone soki ntone azosila de plus en plus mpona ba conseil na bango comprendre tosolaka bien ti tosolaka bien yo yaka awa tomona te nalekaka mpe nasola na forêt dino jengo eza ndenge nini na décasse au point nini ba conseil a bien mpe yaka nango comprendre il faut kozala na bon terme na ba collaborateur na ba travailleur na makambo tu ndenge salon de casse okendaka ozomona chef par chef Hélène Yoka mère boss asolaka kimia na ba collègue na bato wa musala respect eza confidentiel respect eza mutuel eza ndenge bazara bato wana ozotanga te Sankara moto asala chemin na ye olekeli na TV obandi ofinge me nzoka Sankara ye moko série moko aviolaka bakangaka ye aviolani koviole eza nini avioler préciser yango bien avioler loi ou avioler mwana mwasi avioler mwana mwasi ya mineur Sankara de coup bakanga ye
yazo che espoir na wera wanga nae ateka terrano azonga poto alongwa maison mère mais atali ke ngai Sankara Sankara lobaka longwe maison mère ngai Sankara yoka yo bite makambo na oloba na Sankara ebi ngai Sankara sa wenge na kosala eloko te na vie yango azonga de wana eza vérité bato ebele bayeba ate nde Sankara loba se prononça ke alongwe wenge misa maison mère ezala mpona cause wana na wocha témoin nani ata Francine Lozayadi akoyeba makambo te po Lozayadi pe ondere seri yango na bwanya wana aza te iso obendi ene na babresse obendi eke okupe moko boye na ye naleka bianse nde makambo na ye makasi na ye Lozayadi comprendre Charlie Pakalingomba biso toza ba profane te biso toza bato toyaka kolobela miziki te ondire na ye koyekola yango te so naolobela makambo ya ndule nalobela yango makambo ya veri so na ye biso ke mikolo eza mokonzi ya mboka la poulka moto aza na je nazoloba veri nalobi te ke afandi wana ti seko na seko te eza na temps na ye époque ne mpe koleka mais pour l'instant eza ye nde bato bakritika basala bacritique na bango babila ti mwata babimisa album ezobeta te na minute oyo nde bokomi le plus sollicité boza satisfait makasi bazalaki critique avant bazalaki trop pressé ya kosala critique oleki opromettre bango naleki nayebisi bango ke toza na makambo oyo tokofanda awa ba 20 ans 17 ans ba 17 ans 20 ans toza na makambo oyo tokofanda wana mais lelo oyo nani azobeta nani akoloba nani akoloba bato tu bakomokende na bafeaturing bakelanda na bango banigérien balandi na bango baivoirien kuna balandi na bango soki banani bozonga Kinshasa nde makambo tosepelisa bana eza toujours représentation ya mboka neti na minute oyo tokopesa exemple parce que c'est une émission sans polémique fali pupa lelo oyo akomi world abetela ba erkeli tala baniveau eza problème te coupe du monde etika esilaka te coupe du monde esilaka tozongi mpe na fekofa de bino bwana fekofa bafali baza na world te natuni mpe question coupe du monde esilaka te esilaka na répondre merci na question na yo ozwi grâce na répondre fali aza world bino boza fekofa atikalaka kobetaka coupe du monde yango ya world yango lokolo epa na ye esilaka te atikala na baarkeli na ye kuna na baponani soki banani baifuniania bango to bato zenga luketu bakomona te babaluzaka luketu zenga luketu wana hymne national bango to bato azenga luketu ya systématique na comprendre yango te to comprendre point ensemble parce que Dr Kinkani le bourgeois Dr Kinkani mutamonde ebele azokala ata Dr Kinkani ayebi ke nini coupe du monde mpe esilaka bozongi na bapréliminaire bozongi mpe na bachane après susu coupe du monde koya so omoni musicien komokangama trop libanda sekaza esu na makambo te na ndenge ya kini na ndenge ya national nzoka national nde epesaka bar libanda yango mona babia tozobeta champions league vite ezobeta champions league vite ezosala boye jamais moto akobima libanda sa national tosolaka bien tosolaka bien mais quand un peu expliquer bato nyonso tobotala biso partout dans le monde et puis au basala débat base focalisera na débat na babi fali aza world aza international tandis que bokenda ba Paris ba États-Unis c'est le bino pe besoin international c'est que moni différence wana to comprendre national déjà zanine quand on est to beta na Luanda toza ba international quand on est to beta na Brazza tokoma déjà ba international ne pe bokenda Olympique de Paris te ba Olympia kutu bakombo wana na ningi nanga otanga ngo te ba complexe inutile na otanga loba ba Afrique la mauvais souvenir na ngwana otanga kombo na te yango mona kata joueur oyo Isama Mpeko ndenga banda obeta na kabu na chan bazwaki elisu te banda obenge professionnel o comprendre batikala bango ko focaliser makambo ba Fali international, Nzamba international, oui, c'est bon.
il est pas poni chemin atika la ne libanda mboka na nenga makambo na Congo pour que to conquérir na poana yena héritier Watanabe bazana force pouvoir mokote te la poule galeke musika. est-ce que conseil que ce mot de curiosité kaka et vous a peut-être que ce mot batumsu ba ozo ndengeni mais au moins c'est une question pour que tu aies deux couches non tu ya bato ba la biso héritier Watanabe batie par exemple na veni o fali batie na veni o babeta concert populaire nana ozo baté belé pour que batalai totika ba concert wa na tuni totika non neti ba yo otala fali po ba yo ka soni ngakuna linga otanga bakomba bato lusute po mokonza mboka lingaka te bakomba bato baya otala fali po bayoka miziki nini la musique a fait la minute ça expiré ndo beta ngona bato oyo ozotanga kuna tembe wana ya makambo nene baokoka ngo te biso nde toyana batembe wana tembe biso bato oza nango biso bato tikali na makambo wana ya tembe ke mutu bwazobeta awa mutu bwazobeta ndenge ya veri bambote ebele na Xavier Lopez diza mboka bambote ebele na Alex Mundai Alex bambote ebele na number 1 bijouterie moko ya kitoko na Luanda na rond-point Kasenda number 1 bambote na ya trop place ozali bambote ebele na Mandela Weston moto moko bien empresario Mandela Weston bambote ebele na Weston Chivundu bijou na Wenzage congolaise moko te bambote ebele na héritier mvua male bambote ebele na bandeko na biso tout o balingaka la pulga bambote ebele na raze maboko bambote ebele na CD Alamba bambote ebele na raze apacho bambote ebele na bametre tout o bazala na Luanda bayebaka ndenge nini ya kokamba mboka bambote ebele na Ti Paolo nayebika Ti Paolo flat hotel moko ya soir ya legelege na Villa Alice bambote ebele na Radija bambote ebele na Yatata Gladys Tambembo bambote ebele na Chari Rubenga Chari CG bambote ebele oui CG bambote ebele na patron le même BH bambote ebele na bamasa tout. Vous comprenez? Mais au moins avant qu'on a bouclé là parce que tu as mis vraiment derrière les presque dans ce cas entretien ensemble avec Charline Pakalingoma. Je vous signale, lui il est Charline Pakalingoma, administrateur directeur technique au sein du groupe La Team Ouattara l'orchestre cher à Héritier Watanabe. Merci également à toi le patriarche Georges Dikouma. Merci beaucoup en France, plus précisément à Paris, Georges Dikouma. Mon père Beta Baniéwana toujours dans la France. Et merci infiniment à toi, Lissi Balini, mon ami personnel, il y a bien un monde Didier Willy, merci. Niclette Kaya a trop d'avance. Maman la Bernissa Britney. Merci infiniment à toi. Mon ami personnel Kenny Mboumba Armelou, Dani Chandou, le jeune président, responsable de la commune à Kin, bien qu'à l'étranger, le président Dani Chandou. Mon manager privé, Aristote Saïdi l'International. Si vous avez besoin de des visages, coiffure hommes et dames, contactez toujours Poté Angos la donc na Kata Paris. À mon côté, Tonton Janssen, les bourgeois, Gisle Sadi Simoko. Et merci infiniment à toi, Diomas Masikita. Il y a mère Nabiso Jeannette Mikunga na Katia Chéné Gani, toujours en France. Diomas Masikita, et mère Nabiso Jeannette Mikunga na Chéné Gani. Et je n'oublie pas, encore une fois de plus, lui. Il est la confiance des Prince Bakali, l'espoir de la presse. Il y a Willy Moucheni, l'éternel code mondial, Fondation Willy Moucheni, code mondial. Ça là toujours opérationnel. Et merci encore une fois de plus à toi, l'homme du moment, Didier HB, professeur de la musique à Paris, Harry Boketu, le spécial. Alors, comme vous le voyez, nous sommes bel et bien au salon des Castres de Switzerland. Ouais. C'est un salon influent, plus précisément sur l'avenue Kabinda, référence Olsen, au quartier influent aussi Beaumarchais. Salon des Castres de Switzerland, un salon influent. Alors je vous signale la présence des capitaines d'Adi Massel. Charline Pakalingoma, pratiquement sur l'émission Nabiso, mais au moins officier militaire et à garde présidentielle, Massel Voudadi. Bah on va payer ça gelengi. Omoni zizi na ikozo bate mais oh nani capitaine nani Massel. Vous comprenez? Bah on va frère nangai direct il y a Palin. Massé Voudadi, Zizi Naïk, trop swag, pibo, capitaine Yaboy, Azalate, et à Swagelele Saboy,
Masevu dadi bambote belé siko poto kota na De Castro ngamona palola bango na ndenga veri De Castro eza salon oyo soki tobi totia commentaire et baby elinga kutu commentaire te po soin nango na baemployé oyo basalaka awa soin geleki Forêt Dino aza wana na pointe po alave kovo oyo bozomona ezobetaki talatala boye baotobeta yango sikoyo et pas Forêt Dino Serge L'ancien. Il y a pas bâti l'ancien. ouais Bon. so otali boye la patrona Hélène Yoka souriante Voilà la patronne. atosali ata cliente asali mo eloko mbongo po ozomona Hélène Yoka azoseka kaka Azoye ba wa peser client. okofanda kimia akosokolo moto kimia kuta tozangi eloko moko boye osali lokola okolisaki mbongo bakokomprendre kaka yo De Castro okomprendre diner aza wana mpo ozomona baplante ne soki okoti awa oyaki na kubuka ntango ozobima na palin bakamwe outi wapi biloko boye ezalaka na De Castro ke babeti yo coupe babeti yo soki balobaka brochingi soki nini yo moko leli okomprendre Francine Luzayadio aza wana mpona kolandela makambo tu ya G ya suki okomprendre soki tokomi sikoyo na le grand gérant Sarba le grand gérant Sarba aza wana afandi na ye afandeli G bambote ebele na Gérardine swika ya bagera mbota trop place aux arts bambote ebele na lingomba paka ye moko tima mbote ya Harmonie Ngenzi ya bangenzi bambote Queen. Harmonie Ngenzi la queen. Faut mona madame. aza wana afandi na ye bambote ebele na Radisha. Mais on va boucler la clôture parce que au clôture n'a pas dédicace là. Il y a une question pour que tu boucles vraiment vraiment pratiquement la émission de courir derrière le temps. Membre influente, il y a un groupe La Team Wata, la personne de Karim Mokonzo attaché de presse. Il y avait eu des tiraillements entre lui et Félix Oazé quoi. La confusion moi beaucoup plus. Qu'est-ce qui se passe entre Karim Mokonzo et Félix Oazé quoi? Tika masolo na ba Karim na ba Oazé ko suka na téléphone de babanda kiango. Solo la masolo est important. C'est comme il y a pratiquement parce que tout a été dit. Karim a un membre d'orchestre. Nayebi aza employé na orchestre. Makamuna bango za orchestre te. Eutaki na chombo, ebimi na chombo, na vérifier pété. Nayebi pété so eza veri. Nayebi pété so ba imitaki voix ya Karine pour ba baka ko beta diabo, je ne sais pas. Pour Karine na valeur na ye na ndimi pete ka kosala makambo moko bongo okomprendre na vitesse biso toza awa kaka mpona koprotéger mokonzi ya mboka okomprendre orchestre oyo eza orchestre ezogere makambo orchestre oyo eza orchestre efandisi makambo orchestre oyo eza orchestre bato bakolobelaka to te na vitesse ya G toza parmi ba premier orchestre na temps oyo na Congo Kinshasa na temps oyo na Afrique oyo tozobeta oyo tozosepelisa mitema ya bato na barumba ya solo na ba miziki ya solo. Merci beaucoup Tomi pratiquement sur l'émission la biso message ya Souka par rapport à l'orchestre et puis programme mouvement mes amis. Message ya Souka le 17 toza na métro na Ipen. Bao nyonso balingaka la bonne musique baya na Ipen bayoka barumba ya solo ba DDD bayoka barumba ba Nicole Zaine Voima bayoka barumba oyo ezo gérer mitema ya ba jeune mama ba tantine ba divorce ezo bonga mabale ezo zonga na barumba solo o comprendre pona nga lingomba paka na bi opesa mbote na capitaine Dadi Masevu Jimo oyo aleki ba Jimo tout na ndenge ya présence na ndenge ya swag bandeko na ye Zizi Nike baza ba cadre oyo na ndenge ya Congo basolaka bia bambote ebele na mokonzi mboka oyo aza la Pulga héritier Watanabe bambote ebele na ntima mbote ma mokonzi ya Molisho bambote ebele na baemployé ya salon De Castro bambote ebele na famille oyo nyonso tout balingaka la bonne musique
ya bino lingomba paka centre vivant yeyo depuis na lobate bambote belé na masa nanga patron Patrick Kaozi na ndenge ya France bambote belé na masa nanga patron Oben Mandwakila bambote belé na numéro 10 ya mboka Xavier Lopez bambote belé na Mama Nganga babengaka bongo aussi de le guide ya motema ya Frank Njenje bambote belé na masa na ngai bamasa na ngai kombozoki ma bambote belé na masa na ngai drapeau blanc na Angola bambote belé Sele Manzombi bambote belé na bafan tout bambote belé na les étoiles ya Congo bambote belé na les étoiles ya Angola pour na ngai na monika na suki awa olobisi nga petro etant que mwana palais yango na ndimai koloba po ozwi chance wana makambo ba micro oyo namona yango ba question ezongaka moko. Merci beaucoup, lui c'est Charline Paralingoma, c'est très vivant, comme l'a été présenté, administrateur, directeur technique au sein du groupe La Team Ouatta. Retrouvez mon prochain numéro avec le même plaisir, mais au moins je salue plein de spécial à toi, un Congolais perdu aux États-Unis d'Amérique. Gabson Ramadani, merci beaucoup, et la présence remarquable, les capitaines, les plus beaux de l'armée congolaise, Dadima Sevo, il est présent. Merci également à toi, l'ami de Vomosako, les big boss, les big prophètes, aussi la belle de belle, la première dame de Paris, et Kenny Mbumba Armelour, mon ami personnel. Merci à toi, Poté Angos, la main d'or, Nakata Paris, à mon côté, et merci infiniment à toi, au Bossaneloko. Tant aux États-Unis, n'a pas motazo gérer state. Dès qu'à mon million d'esprits. Dès qu'à mon million d'esprits, les designers et blaguité. Maramota les États-Unis et blaguité, dès qu'à mon monté ma campbellisation. Merci beaucoup et au prochain numéro, bye bye avec Charline Paralingoma, c'était passé comme ça. Et en bonne uniforme, au prochain numéro. Et rattraper Batantine Nabiso, Bazo Peselengi, Nanenge à Brazzaville. Vous comprenez pour design, oh, bakoti na on a salon de Castro, salon pesui décor mon sous. Et PCP Lengi. Vous comprenez? Nandenga Veri. Bakoki kokota kaka nandenga imagination mais akozolanga bango soki eske malobo Charline Paralingoma nde akozolanga bango bamonana kaka parce que baspe eza alami ndoko mosalonga kuna kanisa eke no bauti Paris mais au moins eza baspe moko eza ke no to encourageaka omona ba Charline Paralingoma bazala toujours na ba base moko très bien pondéré ba capitaine Dadima Sevo ye mo aza na swagman mais mokonza munene asavanisa makambo batantine na biso basisi bazawa Batantine Barbie Bazawa Bauti de loin ezalate on comprend bilongi oyo tango zoya po et décoré c'est que ben mission boye ba ADT yanki ba ko sala ngona Batantine kitoko aboyete. Merci beaucoup Tommy, pratiquement sur l'émission tout a été dit. Charline Paralingoma avec lui, ça se passe comme ça. Retrouvez mon prochain numéro avec le même plaisir sur votre chaîne YouTube informative Poto na Poto, une chaîne internationale. Au prochain numéro avec le même plaisir. Bye bye. Merci à toi l'ami de Vomosako les big boss. Merci. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au Somba CPLA TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée, il y a Congolais P à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso babozone sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client là bango babi non, to zonge la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à CPLA TV. Bah maman, et si on a vu nos pays ça qu'on a la carte pour filmer vous avez que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça les a la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télé bino bah chaîne il y a sport la carte donc
football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être au de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est la TV. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo alege mboyo lele. Keboyo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege mboyo lele, poto na hosana, kembo alege mboyo lele.